et Rafine. Et ça, c'est une très bonne idée. Mais l'ici, il y a qu'à filmer, oui. On a qu'à filmer pour confirmer Batou que na monitor il y a Rafine. Mais peut-être qu'on peut ça Batou na privé. Batou au bazar mature, au Québec et Bakou publié en côté. C'est important qu'on filme. A filmer qui na yé. On a affirmer Batou que na monitor il y a Rafine. Parce que la normalité il faut qu'il vérifier si réellement ça qui peut na Rafine. Tu qu'on vérifie oui na boy été mais ko ça la vidéo. Filmera kaka. Mais baboy pas comédien mingi. To filmaka. Mais na lobi bien. A filma qui pour na kotinde là-bas oh peut ça proche ya Rafine. Comme bandeko ya Rafine ya proche. Ya on a lobi tanga filmaka que kotinde la bateau baza mature. Oh yebi kene na tindi boy ba ko publier yango te. Mais bizarrement il y a un compte TikTok na imoko. Ya on a non nécessité. Ya on a OK de bien. OK. Mais il faut comprendre que il y a mon pas qui intérêt na yé. OK, visibilité na yé. Il y a ko filmer pour na tango na chaîne na yé. Donc il y a film abimisi yango na chaîne na yé. Tout monde qui yango ti. Pour ninga pe na zo ki na publier yango. Na reposter. Voilà. Mais ce que moni to publier vidéo ya Rafine au hôpital azaki na kufa kiti. Le yimo mi kanga ki e photo. Et ça vidéo yemo ko basala ki après moni te ka koma ba écrit nzambe a na miyeba ki lisusu te ozongi senga na bomo yo neza tanga saki rechit. Ozo iyo oza misaba bi. Ba on so ba black line. Ba black line. Ba on so to vito kende bien ba on so ba yaya. Ba ba yaya. Fendi yaya. Blaise ba yaya. Ba yaya. Bon. Pour na kokota vraiment na kata likambango parce que tout le monde qui peut intervention à Blaise, n'engaye à l'oba qui est mon pas qui surprise. Il y a comme on a que Rafine a tilka qui numéro nae. Moi je pense que cause à la surprise c'est trop dur parce que bazaki na relation. Vous comprenez? Ceux qui Rafine azaki na bango 3 4. Mais pour naye mon que considération azaki ma casse pas Blaise. OK. Il y a un peu qui numéro est Blaise. Pas Blaise bazaki on marié. Vous comprenez? Oui, Blaise on ça na moi standard mais c'est trop dur. Mais ma casse côté Blaise pour te décortiquer on va biso to loba. Faut tout batu miso ba décortiquer pour yo kapoto yeba monde to ba ba ezali na kata komba Blaise. Vous comprenez? Quoi? Donc, biso to kozonga la ka Blaise. Biso to kosenga soutien à Blaise. C'est que Fendi a épargné. Fendi ko ko za l'épargner na sens nini. Ce qui Fendi a kaka ko sa leka. Mais Fendi pendo za. Oza penda Fendi bakajika za penda. Biso yoko to kosenga na Fendi. Ce qui n'attend o nyoso Fendi avandi na poto. A se retrouver déjà na mukanda na ye. Voilà. Na minute to senga aide na batu nyoso ba remonka Rafine. O to leka voilà. Nyoso ba leka. Si réellement o se retrouver pe na mukanda na yo na ndenge seno to yeko ba longo ya poto ezalaka. Malgré kombo ya Blaise nde zakuna et pas ba médecin kuna na nationalité belge na bango. Ne pas roi Bordeaux. Roi Bordeaux ba ba maman. Roi Bordeaux. Roi Bordeaux. Pas sur roi Bordeaux. Roi Bordeaux sur na likambo. La ville on va faire roi Bordeaux. Bordeaux na likambango. Ka c'est na Belgique. Ozomona Fendi zala reconnaissant. Ceux qui penza pe ya solo nde to yoki likambango. Au remonka pe raisonnata. Voilà. Attends nuit moko. Juste une nuit. Attends juste une minute. Juste une nuit. Nous va falloir. Juste une nuit. Raisonnata yango. Soko pena na ndenge okenda potongo pena mukande zali. Fendi sengata mwana moko. Ça moi ni. On est conscient pas liboso ba ko madana 18 ans bientôt. 17 ans. Et ça problème té. Mais ça va peut-être papa na kozwaye. Ni bazo lobela. Bana ba ko kotanga na internat, mais na ba week-end ba bi ke ba ka pa tonton na bango, na ba vacances ba ka pa tonton na bango, ke bana ba kende pour du bon. C'est ça. Ke ba kende ko placer bana pour du bon. Fina tum afinga nana ketchup o bo finga ka ndumba e onyoso o ya mérite ka ko finga mandumba te parce que to na bi boye bona moto to mona Jésus embrassa moi si ya ndumba Jésus Christ de Nazareth Yesu o asala likolo na se embrassa ka moi sa ndumba parce que bino boye ko finga nana ketchup ndumba o azo mérite ko finga mandumba te boye ka ko finga ndumba e onyoso niki minga na vite
ake kosenga bana ya Rafine pour Rafine afinga nana pona Niki. Ok basaka team encore dans la team Niki. Ok Niki menga za vite asenga bana Rafine faire aza envie aza pe na mwasi na ndako Silia ami bomba ka pe makasi akobomba pe bana Rafine makasi bazwa pe bana Rafine ti Fabregas surtout Fabregas au Rafine ça ba clip pas na ba jaloux autant on se voile pas la face la tête le lot mania excusez attends en combo le lot ton Karina ça la départ n'est pas Fabregas Junani Rafine penya ka tonda kuna pour preuve la taper combo la baronne ça le meilleur des penya ka orchestre wana est-ce que toi ma pe Fabregas na moni dans poste à Fabregas c'est sur ezali botina na moni place Fabregas après ba connaître na page na officielle surtout comme on a un moment beaucoup on sent makambo ndire bino ne mutu bo lia bato. Pourquoi ça? Pas ma réaction là-bas. Bambongo et pesa makuna parce que tu as dit qu'il y a une cotisation. Ceux qui disent que les musiciens sont boyés à Pessimbongo, tout le monde a boyé dans le pays. Que les musiciens sont à Pessimbongo. Mais jusqu'à là, pas encore. Et là, comment côté? Attends, qui bénévole en haut. Mais vous savez là, en haut. Quand vous êtes au Loba, Rafine a besoin d'énergie combien pour la fabrication? Fabregas pas dans une vie de couple. C'est que comme on a un bon engagement pour moi na Rafine. Et si baté pour na basi ndako. Mais basi na bino ba mona ka ndenge ba journaliste na ba sala ka fort pour na ba orchestre mi ba na bango mata. Voilà surtout. Ah, oh, Brazzaville, Boya et Maramoueza. Voilà, la salon, Cams Beauty, pour des make-up, pour des péris, pour la mamounion, ça va dire micro-shaping pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia, Cams Beauty. Bah, vas-y, Baza. Moi, je vais demander. Baza, besoin de ça, pédicure. Donc, il sait l'adresse. Na koti boye basali au pédicure ma colonioso a tous eu la problème on m'a collé katana awa na Cams Beauty Brazzaville na 123 avenue Ampère 123. De vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, à la maison, dans le salon de coiffure. Ça dépend de l'endroit à un autre où vous retrouvez cette émission. On vous dit un grand merci, likez, partagez, laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. À la présentation, vous avez l'habitude de regarder votre humble serviteur Décaré Bachia, l'homme de Boya et Makamouezali, garçon 1m70. Cette émission, c'est en direct de Kinshasa. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo. C'est là où on a entendu cette émission et aujourd'hui c'est cet endroit j'ai le privilège et l'honneur de recevoir pour vous Josmania Malika. C'est avec elle on va beaucoup en parler aujourd'hui par les différents sujets parce que l'internet est envahi les sujets ébélés ils ont envahi la branche ébélée aujourd'hui de porter je ne sais pas Josmania Malika parce qu'il y a ça Kitoko à réfléchir à Kitoko et je dis un grand merci à tout Batala Bisso. Laissez vos commentaires, likez, partagez. Si vous demandez aussi, vous serez toujours branché, vous apporter la correction, surtout la correction, la motivation, ça bien, il y a les résultats pour ça. Moussa de loin. Je dis merci à l'équipe technique qui est dirigée par celui qu'on appelle Yannick Ayura, celui qui assume les sons, images, cadrage. Un grand merci à lui, un grand merci à Batala Bisso, un grand merci à nos chaînes partenaires. Je pense directement à Josmania Malika aussi. Malika Mania officiel à la chaîne Bisso et soutien à Bisso des temps à autres, comme on dit le français. Je vous dis un grand merci. Laissez-nous dire un grand coup, un clin d'œil spécial à la Bisso de partout à celle qu'on appelle Madame Edwige Kabouko, 3 fois Madame Edwige Kabouko, 3 fois star. Un grand merci à elle, un de ces 4 matins qui s'est Awa. Madame Rokia de Paris, bon rétablissement. Ali, ma camarade de Prix Brazzaville, bonjour et bon séjour à Nalibande et à Brazzaville. On vous dit un grand merci. Likez, partagez, laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Aujourd'hui, c'est cet endroit, nous sommes éprouvés, la presse en ligne, la presse normale, YouTube, la télévision en clin de bien à Kinshasa. Tobung Simon, on a besoin d'un combo à Rafine Tumba, paix à son âme, que son âme repose en paix. Alex qui carrière Mobimba, la télévision a sacrifié qui jeunesse na Mobimba, n'a qu'à servir au travers chronique musicale à loin qui Congo, comment qu'on est vrai na Liban, comment on va na Belgique, auteur côté Kabiso Suisse, courte maladie de Gaulle, et paix à son âme au nom de toute la corporation presse. On présente au César condoléances
le plus attristé. La famille, pourquoi pas la famille Presse Mobimba. Nous sommes de cœur avec vous. Voilà, laissons-nous souhaiter aussi un heureux anniversaire. Tout Babotama Lelo, que du bonheur, longévité, prospérité sur votre histoire, que vous prospérez à tous égards. Si Yannick Yura est d'accord avec moi, à Foumelan déjà caméra pour dire déjà bonjour et bienvenue à Josmania Malika. Bonjour Dekari Bachia, bonjour Nababoni Nyosoya. Vérité News officielle. Vérité News officielle, bonjour Nabatutu Balingara Malika Mania, maman ya Bajimo Paradis, Bana Soukanzambe. Bonjour Nabino tout au soutenaranga vraiment physiquement, moralement, en tout cas financièrement. Batunyo so batiakanga na balosambo na bango en tout cas. Merci beaucoup Nabino, Naibi Keboza et belé vraiment au bozo soutenir ngai na ba conseil na ba remarque. Merci beaucoup à nos partenaires, il y a Maliko Officiel TV, Rit Beauté Nzambe à l'opposition number 1, Rit Beauté, aux a besoin de couper ma futa, aux a besoin de somba, aux a besoin de bongisa l'opposition na yo, ba maman ya wale, tous a ba savon matembeleza wana, olingo bongisa l'opposition na yo, en tout cas au contacter Malika Mania, ba tu oyo comment on a le logo ya Rit Beauté contacter bango, olingo bongisa l'offre na yo. Contactez moi que tu as une bombe de lèvres qui toque au ça là bien. En tout cas, merci beaucoup na orphelinat. Batunu so oba soutenir kabana na biso ya orphelin. Maman Yolande Nganga, je te salue motema ya papa Patrice. Maman Yolande Nganga, merci beaucoup na yo pour na soutien na yo. Merci beaucoup na orphelinat mon dernier espoir à maman Mireille Pakav. Emerald Pedro, je te salue depuis quelque part. Merci beaucoup na bino nyoso oboninganga mon fils Gelo Boulango la ponctualité dans les sons. En tout cas, na pesi mbote na invité tout le monde tout tombe la culture ya mboka avec mon vieux JC lourd depuis quelque part, question Yamboka Totombolango, avec la femme Tamar, Babine le 10 août, na rond-point qui pointe Jawana, Boroyawana, billet na biche 20 000, il y a VIP payé 50 $. Donc ça dit aux gens tombe la culture Yamboka na biche avec la femme Tamar, tout ça on a le 10 août. Aux gens a besoin quoi assister, tout ça on a comédien na biche petit ça il va causer ba dollar star ba rosala. Tout tombe la culture Yamboka na biche mon vieux JC lourd depuis quelque part na pu sur Bambote. Merci beaucoup na yopé déclaré Bachia. Voilà, merci beaucoup na Josmania Malika avant de côté les gars mettre là qui autour porter chanson de Soanayo. Un mot d'abord par rapport il y a après un bon moment il y a promotion, il y a concert pasteur Moïse Mbi et tout le monde qui réussit qui tellement total dans le stade de Martyrs qui on a présente. Comment tu peux dire un mot par rapport à ce concert? Ouais, tout le monde qui en tout cas les tolo barakaka to soutenir kaka ba ministère profondité ba ministère chrétien pe baza batu oyo pe bazo faire partie na communauté congolaise na biso baza batu oyo nzamba tie lembokati na bango bate ya kabiso à travers banzembo na bango et consolera biso na ba moment de gros tozara na ba moment à stress parce que toza batu stress c'est un moment et logiquement parlant toza obligé à soutenir bango en dehors ya ça na bango ba contrat toza obligé à soutenir bango et tout le monde concert à passer Moïse Mbi et les cas qui vraiment en tout cas bah félicitations à eux parce que pasteur Moïse Mbi à l'exhibition en dehors il y a Rosalapi pasteur Moïse Mbi à l'exhibition peut combien de fois Azape frère Moïse Azape Moutou Azape Moutou star Moutou star Azape Moutou star vraiment en tout cas concert tant tout le monde VIP n'a imaginé le quoi VIP à concert on a vu sur les cas dans le stade de Martyrs il y a une référence. Oui, parce que tant que tu as un concert VIP, place il y a VIP, il faut représenter VIP. VIP au vrai sens du mot. VIP au vrai sens du mot de l'obéli. C'est-à-dire tant que tu as un VIP, il faut VIP et représenter VIP. Voilà. On se comprend. Parce que na VIP a passé Moïse Mbi tout le monde va venir biso Eric Mandala va venir biso Zakari Babaso tout le monde VIP ya batu oyo ba mérité ko za na VIP dans vrai sens ya rolo de la VIP il y a on a ses souvenirs na concert ya Fally Poupa donc vrai VIP za ba o biso tout le monde wana ba concert ba Fally Poupa tout le monde que VIP ba na poto bazaki ba madame Lubuté bazaki wana ba uteki ba Londres ba yaki ba irani bo peti ba biso la parfait sikila ki au monde qui VIP, surtout que qui n'est pas VIP, il y a pas toujours un stade de Martyrs. Aux autres comprendre. Tu continues ça. Ça va en passant. Tu as pensé, tu m'as expliqué Pinza.
Ozo comprendre, on a expliquer pour votre comprendre qu'est-ce qui est VIP. Qu'est-ce qui est VIP? Qu'est-ce qui est VIP? Voilà, c'est trop fort. Ozo mona, voilà. Vous apprenez trop fort. Pour ozo ba makamupene za solo na nzela pour za qui na ba VIP nyoso. Ozo na VIP a fali, ozo na VIP malgré na VIP a fali. On se retrouve pas qui peut car rapport za qui na ba VIP. Comment ça? Bon mais les chapeaux de VIP a fali. On va t'appuyer et puis tout le monde qui va. Va faire gagner la mère, il va y aller au petit. Alors comprendre. Donc c'est-à-dire du vrai sens des mots, il y a VIP et là oh tout le monde qui pendant la VIP. Tout le monde qui vient à biso Eric Mandala, na Christelle Piron. Bazala qui na VIP. Ozomona. Donc en tout cas bravo na pasteur Moïse Mbiye. En tout cas, consort c'était bien pour n'anga na moni jugement. Voilà. Parce que ceux qui déjà des gens abattent misala mabe ba ya kana na réseaux sociaux to juger bangote. To ko juger pe consort au moto pela qui est mata qui est côté li. Et ça là qui sorti. En gros, il a quoi qu'on a quoi juger le côté. Spectacle c'était bon, tout ezaki bien. Ba tout ba kota ki, ba tout ba ninga ba kota ki to mona pe ba waro ba se retrouver pe na kati pour na suka ba yembela biso à mort. Bana même grand. Au moins vidéo ba waro to kati. Ba mo mi yembeli to ba. Ba mi yembela. Donc pour dire que mais ba tout qui va bana pe stade bana ma concert ba stade ngo pe bandi comme on a podium wana c'est jamais dans l'histoire ya Congo to pe RDC comme on a podium na 4 ya stade ba fanatique ba qui na concert ba bi que pasteur Moïse Bangola c'est que ni Warion ni Golo ni bande ba ko pasteur ça pour faire acheter podium na 4 abo mambo podium na si mais on a nité ba mona nité dans chaque podium na 4 comment on a initiative voilà est-ce que côté podium na 4 et y a onde l'identité aux Awari to Golo babi pa teke o pa babi fallait checker sur ngambo faire checker ngambo est-ce que chaque qu'on a 4 ayo kabora na 4 non fallait so ka teki ngambo o ya teki wana eza parce que eza emplacement na ye mutu na mutu tanga sala ko organisation eloko na ye ye moka ebi mieux place nini ya la mieux placé ya ko sala eloko na ye ozomona donc ye pa ina initiative na ye ya ko tia podium na katikati eza pe initiative ya mabete donc eza ko permettre mutu nyoso za na facilité ya ko se retrouver donc yango moni na pesi ba félicitations. Voilà, nos sincères condoléances le plus attristé comme vient le dire notre le tantôt na annonce nanga à la grande famille Rafine Tumba wazaki moko ba chroniqueuse wazaki moko ba youtubeuse wazaki moko na biso to na ko pe musala oyo wazaki pe moko soki aye pe na réseaux sociaux baneko ya penza de information pour na ko servir ça ba fanatique na ye wa tika giso na mikila poto je crois 2-3 jours déjà juste Manya Malika mes condoléances d'abord. Merci pareillement. Voilà, merci beaucoup. Tout bon ici le lot Rafine Tumba. Je suis sûr certain que la tempête à pouvoir donner à couiller bailler. Et c'est une rencontre à Yona Rafine Tumba. Oui, bah Rafine Tumba n'engagé. Bon, on a ba Rafine. Tant on a les réseaux sociaux sika. Tant on a les réseaux sociaux na kota ki na qui beaucoup déjà les Kardashian. Tant je le fais chaque fois qu'on intègre dans les Kardashian de la presse. Après na ko kuta déjà tant on a qui réseaux sociaux na ko kuta pena réseaux sociaux et la moto hein. Réseaux sociaux pena na feu. Vous comprenez? Réseaux sociaux pena na feu les Kardashian équipe nationale les autres la penza moto. Parce que équipe nationale mbimeza qui déjà bango tout bazaki na Kinshasa. Ba Kardashian bango tout ba Christelle Kabeya bango tout ba Glo Rolangi bazaki na Kinshasa na ko kuta penda izo pe la moto et après na moment wana Rafine pe abande ko kangama ba Kardashian parce que na ba équipe nationale pe bande simbate et après ndé tongo ya ko kufela leki na ye ton Rafine a kufela leki na mo ba ndé to kendaka na ba Josepha pour assister jour enterrement et je crois jour enterrement ba Josepha ba yaka te menga na yaka. OK. On peut pas serrer na peu déjà ou capable visibilité et tout quand des alakati. Je pense que ba yaka te pour ba yaka na veiller parce qu'on a ki ko ya jour enterrement. Jour enterrement oui jour enterrement na yaki ba Josepha ba yaki. OK. Ba Josepha ba yaki to yaki biso nyoso tongo bembekei après Josepha ba yaki okeninga na tikala ka pona kutana na pisha. Na matanga ngo pisha timu na pese bambote après to tikala kana ndi place to vandaka après et lâche l'état na Rafine baluka place mo ba vandi ton après enterrement après kokunda des places na zoko opportunité to vanda Rafine après wana to vanda suna Rafine Tilelo Tilelo to vanda suna Rafine
Voilà, quand lelo liwa ya Rafine Tumba babara toujours et surtout que l'isola Rafine surtout béton na télé béton avec na bon passe ma passe pourquoi aza pamba chroniqueuse au ba risque ba vina bango ko katama ya tirki na bana ko kende à côté pote ne ba répéter ba comme ça poto bonheur to pe dans la moi demi paradis ndeto lo ba mingi na Kinshasa lelo comment na ba souffrance ne so Rafine sala qui na limité Rafine sala que 7 ans na poto je suis pas sûr certain ko comment na poto pe ko kufa bon ko tika bana nouvelle wana non ya mort ya Rafine comment digérer qui en tant que moboti et ko ça pas si so na za ko na émission mo ba to ba benga mingi pour une émission wana na lela ki mingi eza na sens te parce que na mesana ki na Rafine na leli pasi ya komona mama oya sala effort ya kokota na bana yebi to yebi ba mami bele ba kenda ba poto pe batika bana bango bana bele bana banjela awa ezata msoyo ka mama na eza poto mais mona azana manque ya ko vivre azana manque ya ko lia se retrouver libanda ta msusu place mama banga tika ya za mal vie a se retrouver libanda et tout mais mama azana poto ozo ko parce que to yebi réalité ngo mutu so ke poto za kana ke ina obengisa bana nga meza facilité ozo comprendre et alors tout le monde que Rafine ça que faut yo benga bana na yo zo bana na ye akati na bango nzela mai nzela auto yebi ke bato belé ba risque nango et puis tout le monde qui vidéo na ninga kota ki azolela azo senga nzambe merci ninga kota si bango mais après tout le monde mutango okufa tiki susu bana alors effort nyo so ça qui pona bana na nyo so to ki na mai ozo comprendre parce que au même qui bana na pona au sauver âme na bango bakola bien bazala bien mais ce que bana on se passe tiki bango susu ndeto zo kande bata poto baza ko expliquer biso ndenge ba ko placer bana on a place ba ko placer les bango na ba famille d'accueil yango ba ko tika bango est-ce que ba ko kuta na famille bien est-ce que ba ko kuta na moto bien est-ce que ba zala heureuse affection wana mama bango to yebi ke ko zala te mais tout ça quand même ko samba tanza mais ba kuta na libako bato bien parce que ba famille d'accueil yango bata poto ngo baza ko expliquer biso non to ko mapete to ka explication bato mutu mo on a famille d'accueil moi muta 3 fois ah comment 3 fois ça makambo ah ozu ko ba eza ba risque te ba ki on a famille d'accueil ya mutu mo baza 4 fois c'est-à-dire identité des obebamba ba ko surtout ba big ezo sala pasi ezo sala pasi ngai nazo ka pasi te parce que Rafine a kufi oui tout ça peut n'importe ça rolela tout c'est capé bimbango te ozo comprendre mais quand même nga na otala bana motema bo mama o na nango parce que nga na linga bana ozo comprendre voilà pour yebi passe ya bana eza na bato musupi ba yebi passe ya bana ba sundo ya bana c'est la méchanceté oui mais tout le monde a mutaboti mona boki na nzela c'est ça et c'est la réalité ya ka tali passe souffrance à capricité moi si ne soza mama te et là on a yebi so lelo tena mutu non moi si ne soza mama te OK il y a des mamans et des mamans il y a des mamans et des mamans. Vous comprenez carré. Moi si ne suis maman té. Pour venir tout le monde a muta mimi zemi peut-être aboti moi zemi comme 9 mois ake ko bota boy ma préféra boire kana mwana. Aza maman té. Maman o aza maman tanga mimi zemi na ye malgré souffrance andima lia mona na yata ata loso mafuta. Surtout ozo comprendre tola ta libanda tola la ta na carton nazala na mwana na otika mwana ngate déjà be fort au Rafine salaki alors lelo kei okufi bana ngo batikali ba ko placer bango ba pesi ba ko placer bango en tout cas makambo eza penza continue voilà comment on appelle lelo ndio obi ke ko placer faut tout monde comme ko placer toujours on a muké c'est pas tout comme na makambo ça actuellement tout le monde qui vidéo de circuler sur les réseaux sociaux to se référer dans mambo le Canada Kinshasa awa sans polémique ba néons ba comédie ba tout travail en collaboration biso la bon toi moi liaison mon wana na un petit exemple pourquoi parce que surtout que 51 mingi 50 pe clinique chinoise koko c'est bien comédie moi soit kufi ba interdisable biso ba caméra ba interdisable ba téléphone quelle que soit intimité na yo ça na moto a kufi mais ta grande surprise lesquels ba youtubeur rebelle o ba youtubeur rebelle ba une ningi c'est ko ma ko ça ba émission te peut ko manquer Michael Duchesse respect pourquoi parce que comment na Michael Duchesse ko ça la vidéo en pleine morgue pour l'acceptation de ligne ciment au mona wana la ligne Rafine Tumba est-ce que idée wana attend partager information est-ce que c'est important que ça la vidéo il y a une découverte la ligne morgue bon au monde ngana lobaka na vinde to na réseaux sociaux il y a d'autres personnes oyo peut-être selon bango ba mona pe ke ba osali kambango bien mais ba osango bien té OK et ça ba tu musupu ba kantara ba lobaka bien mais
biso bato mosusu toyebi ke baloba bien te. OK. Ozo comprendre? Comment on a Mike la duchesse quoi assister place et bembe ya Rafine et Lalaki en tout cas à ça qui acte ma bête. OK. Que ya kokende quoi assister parce que biso toyebi ke Rafine azan de kona pototé. OK. Biso nyonso malgré au cousin bini. Ozo comprendre? Cousin babi ma cousin peut rolandela ma cousin. Lango. Mais toyebi ke Rafine azan de kona pototé. Yango moni presse telemaki pona kokende ko luka ko assister. Bata la place Rafine Lalaki. Ozo comprendre. Donc dans le but que ça bato musu bakanteka bazo sala likambo bien mais biso to mona ke ba sala ngo bien te. Voilà. Déjà na nous motema malamu ya la duchesse ya ko luka ko telema ko kende ko se présenter. Comme relation à Rafine. Et ça qui c'est une très bonne idée. Mais likanisi il y a ko filmer oui. On ko filmer pour na ko confirmer batu que na monitor ya Rafine. Mais peut-être qu'on peut sa battu na privé. Battu au baza mature au ebeke ba ko publier ngoti. C'est qui important qu'on filmer. Ko lo baka na moni muto ndi baka ba mami ozala wana. Et ça non ma bête. A filmer ki na ye. Pona ko confirmer battu que na monitor ya Rafine. Parce que la normalité il faut qu'il va vérifier si réellement ça qui pena Rafine. Tu ko vérifier oui na boy été mais ko ça la vidéo. Filmera kaka. Mais babou elle pas comédien mingi. To filmaka. Mais na lobi bien. A filmaki. Pona ko tindela ba o pe baza proche ya Rafine. Comme bandeko ya Rafine ya proche. Ya on a lobi tanga filmaka to ko tindela bato baza mature. Oh yebi kene na tindi bo ba ko publier yango te. Mais bizarre il y a un compte TikTok na imoko. Ya on a non nécessité. Ya on a OK de bien. OK. Mais il faut comprendre que il y a mon copain qui intérêt na yé. OK, visibilité na yé. Il y a ko filmer pour na tango na chaîne na yé. Donc il y a film abimisi yango na chaîne na yé. Tout monde qui yango ti. Pour ninga pe na zo ki na publier yango. Na reposter yango. Voilà. Mais ce que moni to publier vidéo ya Rafine au hôpital azaki na kufa kiti. Les imami kanga ki photo. Eza ba vidéo yemoko basala ki après moni te ka koma ba écrit nzambe awa na miyeba ki lisusu te ozongi senga na bomo yo neza tanga saki rechit. Ozo comprendre. Mais pour nani na zoki vidéo on a été ya morgue na reposter yango. Parce que na maturité nanga na koyi ko zelo ka bongo te na poster yango. Voilà. Ngai tong Flore Makinis akufaki pe ya sonam camarade nanga Flore Makinis. Tong ba mboma ki Flore muta kota kité. Tozaki na tanya mabedi, tozaki na Neli, grand ya Flore, tozaki na Benji Benzema, batu tu ba yoka somo bakoka okota te ba bengi tanya mabedi akota tanya mabedi abino okokota te. Ngai nem na kota ki. Nazaki na téléphone nanga. Nakoka ko filmer Flore. Ndinga lalaki. Parce que na kotaki na kutaki ba uti ko sisa ko ambome. Ndinga zaka ba sisi ko ambome mutu ba bengi muta kota tala ndi ba sali musala. Ndinga na kotaki. Na koke ko filmer Flore. Peu importe ya batu bazalaki na bakobo na filmer mais na ndinga na biso ba youtubers to linga ba vie pour intérêt na biso. Na ndinga na za manière nyoso ko ba ko filmer. Na ça qui on te poani. Parce que na tina ba vite na minute wana na on a choc ya moto on a perdre voilà relation na zena ngona yin ya moto ya on a bongisi ya on a lobby na debi ya malamu o Mike sala ki la duchesse ya ko kende ko se présenter tant que ndeko ya Rafine na communauté congolaise ozo comprendre mais ya mabe ya ko sala que au filmer na place tinda ta bateau yo baza proche bandeko na ya presse o baza mature bandeko ya presse nyoso ba immature te to wana bango na réseaux sociaux ba kotala pe intérêt na bango na ba chaîne na bango mais bandeko ya Rafine ya presse o baza mature ba ko poster yango te mais ba mona quand même ke bo kenda ki bo visiter bo moni corps ya Rafine mais tellement yé pas tant intérêt na yé pour amatia ba vie na TikTok Victoria, comme voilà. Bate na miniature. Amata minya. Na kolan lati. Ozo mona. C'est-à-dire à tel terrain na yé moko patia ki yango bimisi ridicule.
Tu vois? Mais porter les préjudices, maman n'a fingami, papa n'a fingami, bano maman fingama, ayoko baki, a se décider à sukoli sous ma boka koloba sous ma kamwa rafinte, à considérer quoi baki sous rafinte, batum sous base ma kamwa. Mais la richesse à koloba, c'est la richesse à koloba peut-être qu'à sokoli. Aba sous ma boka koloba, ata o melansama, ala matanga te, ata o melamasanga. Pour comment la richesse peut batika qui okunate et pas un médecin. Batika comme Blaise, et c'est la richesse te. En voulant trop gagner, il y a un mémien à ridicule. Vous désirez de tout perdre. Ok. On continue à tout. Ok, c'est ça. Vous comprenez? Yes. Au sein qui acte à malamu, tout le monde a apprécié qui. Au informat qui bat. Mon donnier soit apprécié qui. Vous comprenez? Tu au tiki tana yo yako kende ko assister, n'a pas insister. Au sein qui acte à malamu, mais en voulant trop gagner, c'est-à-dire au non tel ka intérêt à TikTok na yo, au film aux vidéos ti, on a dépassé limite. Vous comprenez? On dépasser limite. Et après il y a que l'oukapi ko kota vraiment na ba profondeur au moins moto azana besoin il y a que zala na organisation ya moto ya kufela za très cher pour na ye au sala makambo avec beaucoup de maturité pour l'accepter na batu ba comprendre que oui on a vraiment un souci à moto wana et le ko peut-être o énervé batu pour nanga ba live na yeko sala ko kota na ba live ba batu ko mata na ba live ba batu ko lobaka c'est comme si kombo na yo ndi batika kiango kuna et pourtant toki comment mutu c'est taramide kuna to ko appelle ba kombo en ope nyango na ebision de tarina fi ko lingate lipamboli na yo au perdre ngo oh oui OK pour na manque ya sagesse surtout ko sala acte mo boye bien batu balobi malamu na kombo na yo mais pour na erreur mo boye muke pour na manque de sagesse ba ko bosa nyonso surtout communauté na biso voilà to bosa na mbangu en un clin d'œil to ko Cédric Bakambo atara biso ba bi mais soka raté ba fingi na biso muto ba Chancel Mbemba asa se pesa biso na lobi ka la justice de yana et comme synonyme mboka mobimba bon parce que yo muto saki ya malamu kana mita muto sa erreur muke ba balukelo te imagine ngano senga na ye azwa na maîtrise na pesa lo ba bebele bebe alors ça ne se m'attend parce que bon niveau tu es choqué ko lo banet mto grâce mbiza bi ke makambo sali na rafine tu mazelo sala mo ko vide lo ko kufa lo ba grâce mi azo préjudicer ba ni préjudice quoi woni komi mabe azo précipiter dans ba préjudicier voilà précipiter liwa ya vie de loin sa vie de loin azaka abelaka bamba so bela ba sika na lobi boy woni komi mabe quand simbiza ko lobela ye azela liwa ya vie de loin kwa sa matalana na metam su yondo kufa ozo comprendre Rafina kufi biso tout aux APC pour nana o Rafina bando benga na téléphone ke na obela makasi azana batu na ikaka oto yebi ou même na Blaise na pas le bazaki surpris yo mona ke ba benga Rafina kufi c'est-à-dire c'est kayiba ki état de santé na été ya ko lobela motu bongo eza mabe dès le qu'on peut to loba ce qui peut bo raison bo raison na manière moko bo o ba tsu ba ba bi ke ti bonne raison voilà et surtout ko choquer place mais ko luka so ko choquer motu oh ya sali erreur na pesi bon reprocher kaka c'est tout point barre normal ka voilà ya ko banda ko finga maman na ye oh azapi na intérêt na ninga logique an epe na intérêt OK quand ne bolobi ke aza comédien a s'occuper mamba comédien mais to ebi ke na ba comédien na ba musicien na biso ba youtubeurs to kenda de pair OK toi na biso ba journaliste toi na ba relation ba musicien toi na ba relation ba na ba comédien avant que tu mis ça na boko la ba venir moko boye ba na makamusu to yeba na ba carte na ba mili na ba prêtre ba sangisa biso OK moi prêtre moi akutu yepi na intel bo sangani bo solo voilà toujours ba te beli ba loba na raté mais prêtre moi ba lobi sa bango ezalaka alors ya ko finga ba mama batu ya ko finga vidéo le c'est na caméra ya ko finga ba mama batu ya ko kotisa ba mama moi je pense que état la to ko kufa biso nyonso ce qui ne ba liwa ya batu zo te ya ka batu te ça dit to ko continuer ka ko lelaka ya brisque boy voilà to ko bandaka ko continuer ka ko lelaka ya ba brisque boy bo leli bo lam ken kinganja kufi pona ni botima boku na mutu pona ko yeba ko tambola pona ko yeba ko lobela ka batu mabe à chaque fois
grâce Mbiza za mature aye baka ndeni ya olobela Mike la Duchesse pona ko tel se ba remarque na ba reproche pona nini yango nani yango on est au point de boto sepela to yoka lobi vidéo akufi voilà eza nani soki grâce Mbiza ko sepela loba yoka ka vidéo akufi la Duchesse ke rolanda ya démarche na ye peut-être makala moto eza na mutu na ye mais communauté congolaise moko te na part mutu ya sala vidéo bongo bon luka boko ma misatu na culpabilité yango mais na ndimite na communauté congolaise na biso mutu kozala o ko linga vidéo akufa po biso nyoso to yoka passe ko mona niveau au vidéo akufa akomela asala rechit niveau au vidéo akomela tout le monde ayoka passe surtout à part muto asala ebongo na bato ba souhaitaka na bato batia lisolo ba encourager muto wana sala ebongo ça fait trop mal ya komona bato bafinga ba mama bato na facilité ya kofinga ba papa bato na facilité kofinga ba ndeko bato na facilité ba biso nyoso to ya na biso na réseaux sociaux boto pe na facilité ofinga ba mama bato boto na minoko na souffrir to ofinga esenga na classe des donc la facilité ko lobaka ya mama kapola ngo ka non 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 pour na finga to le kana yolo to bi ba komona yolo na mire mais quand même comme toi na ba maturité na ko finga mama mutu bongo te na légèreté na facilité parce que l'éducation ça fait partie aussi. Mais comme tu as obligé mon éducation, bah on va continuer à finir maman bah tu vas continuer. Mais sous quand na bino mi tout na bino pe ezaka na se. Voilà, comment Blaise autant maman mi na kata dossier Rafi les gens se posent la question ba bi Rafi na ba relation pe belé notamment pe Fendi Bakajika on va rappeler proche à Rafi. Eh bika munene boy. Oui. Yo sous na Fendi Bakajika na makambo. Donc Fendi ko ta miniature. Te ba bi na pe me Fendi pe ba proche à Rafi. Goûter laisser. Goûter. Fais sa question s'il te plaît. C'est ça. Naba proche à Rafine pe to tant un peu comme Fendi Bakajika autre artiste mboka na biso ça comment ko naba proche to naba proche na ki copain on dirait et bandeki ko kende il paraît na ne soubassement par rapport on dirait na likambo yango ezala ki pe Fendi pas ba remorque babi na likambo ne pe likambo ezala na soubassement mais comment ko tanga kombo ya Blaise pas on dirait Blaise on peut ndenge ndenge zo bimela on dirait pe likambo pe le kawana il paraît mais les gens se posent la question pourquoi pas kaka choix kaka ya Blaise qui ya Fendi pas pe Fendi on dirait pe likambo le kawana mais que soko ça mo analyse na place Fendi Blaise ba so ba mwindo au moins ba black ba bobutu ba black line balo kwa yaya iyo za misaba ba on dit baba black line ba on do so to bito kende bia ba on dit baba yaya Fendi Blaise baba yaya bon pona kokota vraiment na kata likambango parce que tout le monde qui peut intervention à Blaise nenga ye aloba ki yemo pas aki surprise ya komona ke ya rafina tilka ki numéro na ye moi je pense que cause la surprise c'est trop dur parce que bazaki na relation Vous comprenez? Ceux qui raffinent Zagi na bango 3-4. Mais pour na mona que considération Zagi ma casse pas Blaise. OK. Il y a un peu ce qui numéro est Blaise. Pas Blaise on marié. Vous comprenez? Oui, Blaise on marié. Azana moi standard mais marié c'est trop. Mais quand ma casse côté Blaise, faut to décortiquer on va biso to loba. Faut to batu miso ba décortiquer pour yo kapoto ye ba mande to ba ba ezali na kata komba Blaise. Vous comprenez? O biso to senga kana Blaise. Comme on a une des akuna a aidé biso presse. Vous comprenez? Bon on a la Blaise. Pas comme on a dit cité na comme na Ngunda. Nangunda te. Na comme ka ba nani? Te Nangunda te. Nangunda ndeko na biso atia mutu te. En tout cas to ko soulever ba point ebele. Pour na bande ko na biso pe ba kenda ba poto. OK. Bo sala ke fort na bangunda na bino. To bo itata bozoka ba voka on to bo kenda ko boka bangunda po bo la kisa bango ke oza na famille te. Yaya soki po ko boaka. Loba te naza réfugié mais ndeko na nga moka tikala na Bukavu. Ndeko na nga moka tikala na Kisangani na bangunda ngo ya bino. Parce que ndeko na biso rafine apparemment na ngunda na ya tia moto te. Yango moni dossier compliqué. Moya ata moto intervenir ezate. OK. Ba bilisata yaya moko to leki na yemoko boye. Akende ko porter choix garant ba porter les garants. Ya ko lukela ya ta visa ke na ngunda na yeba ta la ta ke ta loba ke za na leki na yemoko boye. To luka to pesa
pesa ya ta visa ya kolela ndeko na ye abokola bana ya na ye. Voilà. Ozo comprendre. Tozo condamner pété mais ça c'est non ba loi na bien de bolobaka tombo kenda ko boaka. Mais il y a des gens aussi oh pe ba boaka bongo mais ba réclamata moi moko naza na moi ndeko na nga moko na Bukavu na Katanga par-ci tu vois. Na manyema masisi non ce que eleki. Oh elongi lokane ti Gilles Botata bongo mona bo a recommander ta 10 personnes ata 20. Gilles Botata. Na ndimite ya robo ya ona uta place boté. Gilles Botata. Na courage Gilles Zanango. Gilles Botata. Ya ko lo ba pe ke na tika bande kota 50. C'est bon Jessica. Baba Zaï. Ya Doudou. Na éviter histoire de réclamer nani hein. Il pas réclamer papa J. Pas Doudou. Ya Doudou faut réclamer papa J. Que atika papa J na Kinshasa. Papa J ça va cambo. Bon d'être on déclarer moi, on déclarer papa J. Papa J pas zakande kona. Oh, ya ka baleka ba bon moment. Ah normal kaka. Ça m'a bête attends c'est normal quand tu ma de famille tu ko réclamer ngati. Vous êtes égoïste. Comment ça? On distrait ngai. T'es dozonga. Revenons à notre mouton. Nali Kambango. Nali Kambango. Ozo ko faut déclarer. Pour dire quoi? Donc, biso to kozongela ka Blaise. Biso to kosenga soutien à Blaise. C'est que Fendi a épargné. Fendi ko kozala épargner na sens nini. Ce qui Fendi a kaka kosa leka. Mais Fendi pendo za. Oza penda Fendi bakajika za penda. Biso loko to kosenga na Fendi. Ce qui n'attend o nyoso Fendi avandi na poto. A se retrouver déjà na mukanda na ye. Voilà. Na minute tozo senga aide na batu nyoso ba remonka Rafi. Oh to leka voilà. Nyoso ba leka. Si réellement on se retrouve pe na mukanda na yo na ndenge seno to yeka ba luango ya poto ezalaka. Malgré kombo ya Blaise nde zakuna et pas ba médecin kuna na nationalité belge na bango. Ne pas roi Bordeaux. Roi Bordeaux ba ba maman. Roi Bordeaux. Roi Bordeaux. Pas sur Roi Bordeaux. Roi Bordeaux sur na likambo. La ville on va faire qui Roi Bordeaux. Bordeaux na likambango. Ka c'est na Belgique. Ozo mona. Fendi zala reconnaissant. Ce qui penza pe ya solo nde to yoki likambango. Au remonka pe. Raisonnata. Voilà. Attends nuit moko. Juste une nuit. Attends juste une minute. Juste une nuit. Nous va falloir. Juste une nuit. Raisonnata yango. Soko pena na ndenge okenda potongo pena mukande zali. Fendi. Sengata mwana moko. Ça moi ni. On est au pas liboso babia comme madame à 18 ans bientôt. 17 ans. Et ça problème té. Mais ça va peut-être papa na ko soyer. Ni bazo lobela. Bana ba ko kotanga na internat, mais na ba week-end ba biki ba ka pa tonton na bango, na ba vacances ba ka pa tonton na bango. Ke bana ba kende pour du bon. C'est ça. Ke ba kende ko placer bana pour du bon. Puis surtout na Kinshasa, tu dois peut se renseigner très bien pour tout en manière ya ko peut s'explication. Voilà. Ozo comprendre. Na minute tu zo senga ka bato ba remonka. Bato nyoso baleka na ba remonka soit disant ce que za bongo parce que Blaise ndazaki base mais na ki base ya Blaise pe to yebi ke babi ke bazaki sous na relation vraiment na Fendi té et na Rafin. Ozo mona mais tellement relation ezaki déjà na kati bazaki déjà yango kombo esalaki nini écoute si réellement soit disant de toujours kapi Fendi pas zaki papa côté kuna parce que ça ba secret de ta moto tokoki ko itala ngo bongo te ndenge zo bima bima ndenge zo bima soki pende za bongo tozo senga kana batu nyoso ba viva ki pe na Rafi na bon moment na relation ki copinage eza na ba musicien soki pe baza bo fongola mitema surtout na ba musicien bato yo donc to ka pasika pona bana ngai réellement souci na ngeza pona bana surtout so no yo ka baza ko expliquer nga qui va placer bana yango et pas ben connu pour du bon. Justement, il y a malika toute personne on a tout microphone entre parenthèses autre fou un peu raison on a de la sujet où il y a Blaise n'a pas Fendi ne peut pas il paraît est-ce que Fendi peut soit raison ça m'a monté ma papa ba bon on va passer dans Rafine il y a des moments peut passer attends ce qui peut voilà arrêtement pété mais ce qui va rimer en ndenge bimaka ce qui peut nazaki bon ami na ye comme ça ba bon moment
ba trouver ka solution pour na bana si réellement pe à s'en sortant na ndinga kenda bongo azwa mo doki na yaza na mo papier na ye so ki bota la ka ke basi na bino na ndako basi na bino pe ba saka na bote mais fanya dans mon standard par rapport na éviter entre parenthèses nazo loba même ata pour na ka Blaise ata pour na ka Blaise mais le modèle Blaise ça va sortir mais les tics bon c'est qui on est moi sans année cas normal parce que moi ça normal t'es évidemment mais justement il malika ba tuna question na ba tuna bino bato bolobela ka ba musicien et surtout les popesa ba position ba warrior ba gaulois ba spiritas ba bref boy na modèle lo bato ba ko kufa ça fait mal pourquoi la tuna question oyo justement il malika to robot to ça la semblante to mona na réseaux sociaux bana rafina ki na poto remet ko ça moi contre Fally Ipupa moi mingi aloba makambo belé to mona ki il y a pas longtemps bato ko ngabosolo na politique bah faire rigolo là c'est là qui photo moi dit que je soutiens Bosso la politique mais bizarrement comme on a banda Rafine Tumba Koufi ça fait 4 jours ni posté bah donc si on a émission mo prince nani Ken Piana ba sala na Rafine Tumba ton série au Gigo la ça Gigo la Koufaka au graphique parce que débat na Ken Piana na plateau avec ni yo de côté la faire un jour pour Koufa mais là comme on a le Rafine à Koufi comme on a posté faire rigolo là comme on a ni bureau faire représenter ba condoléances na komona likama bongo est-ce que ils ont pensé ils ont réveillé mémoire tellement na bino bolo ba musicien ba bureau faire ba ça na le contraire donc to lo barake na vie ce qui to na kati orchestre to za na entourage faut to za na entourage oyo baza mayele en fait parce que tant bo ça makam na le contraire bo préférer bo présenter ba soutien na bino na moto avanda kana plateau na ye pona ko dénigrer moto ça la fierté ya mboka na biso Fally Ipupa bo préférer bo présenter et puis ça makamba politique o etali makamba musique té mais moto yo tant musumo limo na ye place ils ont regretté pona ni na lobela ke image na pesa kana bo moyo pona ni na lobela ke tel o moni de karenga na lobaka biso tourner to ko sa musalo to ba bénévole on comprend ngai ni na zaboye mukomote Fally benga na téléphone pour loba na ngai ke malika émission no salaki nengo lobaki bien ke ko bandela malgré na salaki émission na na finga te ngana lobaka pona na lobaki grandeur ya Fally et senga ngati na finga ferré et senga ngati na finga batu to na baba fierté Fally et senga te na ya ko taliso ka ke faire za grand par rapport ya ba innovation loko boy par rapport ya loko boy salaka oh wana za fierté Fally par rapport ya loko boy c'est tout c'est pas important na finga ba musicien pona Fally pona CP sa Fally fallait on a posa na loba ba innovation na o ye na kata musique pona lobela ba biloko o fallait na ngo o même na ba grand ba ya na ngoti nde yango na fallait o CP na nga ozo comprendre on l'entend bien pona memi sa Fally lobi ngambute tel lobi na zuli kambo na nga mo Fally o moni ta fingela ki yo yeti abanda ko finga batu pona yo o moni Fally o sali boete et belé banda ko fingela ba finga ka Fally po ba misina ba CP na bango Rafine le gaz ensemble nabi boy na funga parenthèse Rafine le gaz ensemble belé ba sona na mo weite ba rappeler mo weite mais tozo pesa exemple oyo pona bato o bazo tikala parce que ngai na komi longola parce que nga na finga ba musicien te nga soki na ko komisa Fally na ko ba grandeur ya Fally parce que ça richesse na biso ozo comprendre na ko lobela pourquoi Fally za richesse na pesa ka ba raison na nga na ba argument na nga mais bato ba ko finga Fally pona ko se pesa leader na bango pour bazangi ba argument ya ko pesa par rapport ya Fally ozo comprendre Rafine a finga nana ketchup o bo finga ka ndumba nyonso o ya mérite ka ko finga mandumba te parce que to na bibo pona moto to mona Jésus embrassa moi si ya ndumba Jésus Christ de Nazareth Yesu o asala likolo na se embrassa ka moi sa ndumba parce que bino boye ko finga nana ketchup ndumba o azo mériter ko finga mandumba te boye ko finga ndumba nyonso niki minga na vite ake ko senga bana ya Rafine pour Rafine finga nana pona niki ça va ti mon ko na ti niki niki minga za vite asenga bana Rafine faire en vie azapi na mwasi na ndako Silia ami bomba kapé makasi ako bomba pe bana Rafine makasi bazwa pe bana Rafine ti
Fabregas. Surtout Fabregas, Rafi ça va clip pas naé ba jaloux autant on se voile pas la face la tête le mania ce qui sera en combo le lot tant Karina ça la départ n'est pas Fabregas Junani Rafi Pena ka tonna kuna pour prendre la taper combo la baronne ça le meilleur des Pena ça orchestre wana est-ce que toi m'appelle Fabregas na moni na poste à Fabregas c'est sur Ezali botina na moni place Fabregas après va connaître na page naé officielle surtout comme on a un moment beaucoup on sent makambo dirait bino ne mutu bo lia bato. Pourquoi ça? Pas ma réaction là-bas. Bambongo epé ça makuna parce que tu as dit que na cotisation. Ceux qui disent que na musicien mo boya pesi mbongo tout le monde na boya na ngopé. Que musicien ta la pesi mbongo. Mais jusque là pas encore. Et loko mon côté. Atana ki bénévole ngo. Mais bo sepela na ngoti. Quand ndingo uto loba. Rafi na bimisa ba énergie combien pour na Fabregas? Fabregas pas une vie de couplet. Ce que comme qu'on a un bon engagement pour moi na Rafi. Et si baté pour bona basi na ndako. Mais basi na bino ba mona ka ndenge ba journaliste na ba ça fort pour na ba orchestre mi ba na ba moi mata. Voilà, surtout touché. Ba ya ka penza ba yeba che ba make up ba swana ba comme on sepela na ba fille wana to sepela na ye. To sepela na ye. Ba maman ba musicien na ba bizana batu ba benga ba konifati mususu ba sepela kande ba sela bana ba misala ba envie bo porter garant pour na bana ya nani ya bana Rafiniti mais puis ça peut marier fallait afinga Rafine afinga nana Rafine afinga nana neti likambo mususu kasi bo futa ya tena munen hommage à Sukati heureusement tata na poto bo honorer ta propre bana akende pe potongo ye mona nzela mai mais c'est moi comment on peut ta mai na barando nyoso Rafina na barando nyoso azona batu bo futa ye kasi patanda za okufati na placer maloba nanga bien na finge la fali mutu te polo bina memisa fali ngambo non loba kaka bola to malamu fali omonie afinga ka inteli pona yo te na finga te pona sepesa fali ngai na koya ko loba kaka na sa musana nga ndenge selon opinion nanga OK na okumisa fali pona omona ke fali osala makamba kitoko esepesa biso mokili mobima na ba musicien congolaise nyonso ba mona même muto a clasha apesa ba énergie na makasi est-ce que na moment Rafina que na côté na clip à Fabregas ça na mbalte mais a préféré honorer Fabregas par rapport à guerre déshonorer mobali na ye par rapport à guerre c'est tout signé lo quoi na pas guerre qui est bien par rapport à guerre et qui est bien par rapport à faiblesse au Fabregas à côté na moment wana kasi bo futa ya na Sukati c'est très important parce mon lit moné vendre le baté moussa na salela ki bato ranki na bato na kota ki yango efutinga surtout Fabregas maestro Gina pe même sauter émission mais la Fabregas ba otembe miso bato nyonso ba sande ba semblage mais to ko ba ko vanda kimia to ko zongisa bango kaka ke Rafina kota ba clip na bino Rafina finga ba mama bato pona bino Rafina finga ba papa bato pona bino mais mabi manya pe na le bato ba sala pe ba rando ba bifo te no ba rando bo sala ka to pe na bato ba bolobela na bibo nga ko lobela bato te nga no lobela nga na sens que le omoni ngai de Karina Katio na uzana rando na musicien morote pena fanatique ya mutu moko te ngai nana ba relation ba kulwa Jazz Kavulu azana yi warrior révolté papa Zai maga comme golo mais warrior révolté mais Jazz aza parmi bato abenganga maliko sala analyse kitoko mais na analyse na ngana oyo festinga sala kitoko na ko pesi na sala pe critique ya musique ti na sala pe critique ya musicien oh ya comment soutenir le lot mais pourquoi le baké maliko sala analyse kitoko parce que ayebi que dans sa analyse oh na yebi que esa elanga rancune na motuté mais na lo ba makambo eza vérité na carte ya musique ce qu'il fallait ça numéro 1 dans le point ni na lobati fallait même la biso disque d'or certifié au ministère nyonso baya na ngote to lobate ate créer ba polémique le ba luka ba kota so ba kota ba luka ba lu ba la biso vraie version zanini vraie version za wapi ba jeunesse investigation ba kenda bazapi ba kana poto tsile ba kanga maka likolo ti lelo ti na Rafina kufi ba recherche d'information non faire comprendre nane loko no sa ranki na mutu te pona ko lobela fali na ko finga mutu te pona lobela fali
Ce qui on a le bapon a fallu que choquer, ça n'engage que toi. Parce que nous avons l'opinion qui dépend de la battutie. Opinion n'a pas. Mais le gros rappel le Rafine Toumbati qui biso babara na matanga ba te belle fois on a conscience ba et comme créer et comme une place à polémique ba tout ba ndeti ndeko sara bien ouais sur matanga te pourquoi parce que ba tout ba ndos on a Rafine te ba comme ça na Rafine ba Karim ba ba binenia solo ba profiter na matanga Rafine mo sona Rafine ba tout ba le moment trop choquant et là ils déplorer ba choquer makasi comment on ndeko sara solo ba maloba makasi pour na ndeko Rafine na kufi na présence à camarade autobique camarade ya Rafine za gloire langi présence ta sa live raya glo langa ko le belo monte amunde ko bonde la Sara ko matanga est-ce que ko ya Sara matanga il faut pas bonde la ye talinga ite ngeta lingati mutu na mutu na batune ba olila ye OK yo po na batune ba olilo ngapi na batune ba olilanga ngakutu na lobango bien même ti na famille nanga po biso to kufa kaka mukolo tanga pe liwa na ngeko ya en tout cas ce qui famille nanga esala batika pe bandeko nanga presse basala pas salaté non c'était pour nous répondre à la question. OK na lobi boye le quoi to kufa biso nyonso nga mania ata lelo liwa na nge ye famille nanga soki ko sala batika pe bandeko nanga presse basala OK pour nazana ba o nazaki nazana bango bien na solo na bango bien tozaka bonne relation c'est tout muta malamu baye bakitanga kufa nde ba olela ye o mona fleur makinisi nde ba lela ete o monde to lela ete biso na matanga ne bemba fleur makinisi bato batuna eze bemba nani sala marta langi plein ti libanda place au vent des até bato bavandi libanda ba bar nyoso kuna eza blindé bana maya kala muti kita bato batuna o eze bemba nani mais de son vivant non on dit que fleur aux abaril au batunyo sona ba olilai ayiba na bato na nyoso mutu na mutu na bato ba olilai OK et na mutu muso za civil mais ba soda ba yolele neti ba biso bato nyoso catégorie ni so ba olila biso ba olilanga catégorie so oui bana ba lelo ba soda bana susu ba kuluna banani bato nyoso ba olilanga ba pasteur Jean ne sont pas musiciens, n'a pas grippe, pas musiciens, pas danseuses, pas politiciens, banani sous. Sauf pas magicien. T'es, non à moi en Zambie, non à chrétien. Bah tu n'y as pas race n'y a pas. Bandundu, banani, bah trois fois, bah quatre. Pourquoi tu n'as pas eh, bah 4 ngai, bah tu nyos, bah 4 fois, bah 5 fois, bah 10 fois. Eh, Bazaraki. Oui. Eh. Ngana fia sangote. Na bibe Jacques ba diaspora. Ba diasa. Ba diaspora ngai batu nyonso. Ngai ka te o famille na ngate. Nga batu nyonso bodilanga. Voilà moi nous sommes tout garder sur ka énergie je crois aux amanya pour na sujet bosusu to garder ka émission ka bosso to côté yo moi trouble. La petite dernier message notre pe pour na matanga ya Rafine ki sasa awa programme no bosali ndenge nini bilo YouTube za kuye ki sasa. Tozaka biso tozaka na sous ordre et Blaise. Sous dans les sauces. Biso pas Blaise kaka. Ah pas Blaise, on n'a pas Blaise. Biso pas Blaise kaka. Na cousin o abimi siko. Le problème na biso ezani parce que cousin parce que be me rappelle c'est des bana pe sous. Parce que cousin comique il est pas aux responsabilités à matanga. Cause de responsabilité à matanga c'est bien bon. Malgré combo ya cousin ezaki na liste kunate mais quand même c'est bien bon si cousin a s'engager puis na makamba bana surtout comme biso to lobi boy cousin mbongo na biso ko desa ko zoate soka lobi biso makambo ya bana te alors ça na mbongo pe nini to e bana position ça na mbongo ngo pe nini pourtant déjà nous dimi responsabilité à matanga c'est à dire on a possibilité ko kuna ndeko na cousine nao ozo comprendre
Pour nani père Rafine attaque numéro ya cousin. C'est un peu louche de ces dossiers. Ozo comprendre. Il y a peu problème comme Andimi za cousin, il y a problème mais cousin tant Andimi ko wela makamo matanga. Mais bana ozo loba nini? Pona bana. Po biso souci na biso za bana. Même mbongo to ko kangisa. Ozo tala pe non intérêt pe ya bana ngo. Ozo comprendre des cas. Non, bien. Naibi que la prochaine émission Tokoya Lisusu. Voilà, tout le monde se la dédicace na yo to la télévision. Merci beaucoup na batutu balandi biso. Ba soutien na bino maman Kati Kanika. Merci beaucoup na yo. Président Yoshua. Président Yoshua le président de tous les Abakouk. Oboyi président Yoshua sala SB na yo. Président Yoshua Ngondi. Président Yoshua na Belelio. Maman Kati Kanika na Belelio maman en tout cas. Maman Zozo na Ende. Maman Zozo na Ende. Maman président Yoshua maman Zozo na Ende. Hey. Maman Zozo na Ende. To Belelio penza maman. Sunga. Bambote na place usali. Merci beaucoup na bino tout au bolinga biso maman Clarisse Muyembe Ngatebe. Ya papa Gilenga Tebe na pesi bino bambote. Merci beaucoup na bino nyonso au bolinga biso bo soutenir biso. En tout cas, bon partager mission, bon liker. Et aussi, ça va bien. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci. C'était là votre humble serviteur de Karibachia. Je reçois pour vous Josmania Malika, toi qui prend ça là analyse par rapport à Sangwa Pass, Topé Sangwa Liwa et comme son combo ya Moko, na son combo ya Rafina et Tumba. Ah bah on est au Samingo bam ah maman ayaya atika kibiso mutunyo ça c'est pas na Rafina et Tumba. Mais ça les musala na yi. Ba mécène surtout. Ba mécène. Oh bo ba boa kabino. Babato ya ba mécène ya ba deux fois. Ba boa kabino. Bo le capé. OK. Pour remorquer. Pour se manifester. Manifestez-vous et surtout boss c'est juste ça on doit boss on a peine on a liste. Donc bon mais comme ça moi quelque chose et pour ça la vraie qui te. Je vous dis un grand merci, abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires, ça me fera énormément plaisir. Madame Olga Mavidi, je te salue depuis Paris, un grand merci à vous. Merci beaucoup à tout le monde Batalibiso. D'ici là portez-vous bien et bon de programme sur nos différentes chaînes. Au revoir. Brazzaville, Boya et Maramoueza. Voilà, la salon, Cams Beauty, pour des make-up, pour des péris, pour la mamouillon, ça va dire micro chez qui pèse en téléchargement. Ah, voilà, Katia, Cams Beauty. Bah, vas-y, Baza. Vas-y, je vais demander. Dans un besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse. En Cologne. En Côte d'Ivoire, parce que le pédicure, ma colonie, à tous les problèmes, on m'a katana. Ah, on a Cams Beauty, Brazzaville, la 123, Avenue Ampère, 123.